Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Hello, bonjour, bonjour. J'espère que Bolamou qui est bien. De mon côté, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Vous, de votre côté, c'est comment? Quand on a toujours qui est habitude de tout. Si nous avons un peu mon hôtel entourage, bien, les bottes à ma lame, comme on a commis sans zambe. Merci. Mais la Bible est prier les uns pour les autres. Si vous avez la kobosa na kate ko tchape bande ko mususu na prière. Tout ça bande ko mi bazana ba hôpital. Bazana ba maladie ndenge na ndenge, si vous sambela ko za égoïste te hein, kanisa ba na ba prison, kanisa ba bazana ba hôpital, kanisa ba nyonso bazana ba problème. Ta monsieur na tongo lelo seki mais bato musu ba lamuki na tongo lelo ba sekite. Merci beaucoup Nabino Soba oh bolinga maman Eliane Nitou bosipela wabino maman Eliane Nitou. Voilà, wana naza na kati ya ba course 24 mai 2025. Je suis dans les courses. Wana naza na ba course parce que naza na prestation moko tout à l'heure. Naza na kati ya ba course. Joyeux anniversaire déjà na maman Abiso. Ozo fêter anniversaire na lelo. Na bosa ni sopeza kantie mwana nde na bosa ni. Ma Beatati, kamata ba bisou, Beatati ba bisou na yango wana. Kamata ba bisou ma Beatati. Maman Chantal Kile, je te fais des gros bisous maman Chantal Kile. La Providence est bota makuna na Irlande ozalaka bien hein. La Providence est bota na Irlande, maman Chantal Kile kamata ba bisou na yango wana. Moninga eza tongo. Tongo yango nzamba la musu na makasi. Naza na kati ya ba course nanga parce que naza na prestation. Donc on va continuer comme ça la ba course. Bandeko boza ba invité na prestation lelo le 24 mai. So ba invité bino na 21h, bo ya pe na 21h. Oza na invitation ba lebi boya na 21h, yo ya na 1h du matin. Ata yo moko. Osa bongote. Boza na venez à l'heure. Pour s'appeler ça, maman Abiso a invité bino mkola lelo. Ota la case bino service traité La Providence. Maman Eliane Nitou à Longanzala. Service traité La Providence. Maman Eliane Nitou à Longanzala mokonzi na bango. Alors venez à l'heure. Venez savourer quand même, hein? Boya ko lia kitoko. Ndunge. Eto bana service traité za la ko baje hein. 17 ans lelo. C'est comme tu nyonso baza service traité bango tout.
sima mkongo nanga po balanda ngai nakosi bango tout sans exception de la bande service traiteur andunga na na système on ba flamme wana na ba mipanzi ata ba kopiaka bango tout ba copia tout le monde hein mais ça nga bien na la kisa manzela ko mtawanga na ngazata la kisa bango penzela papa ndenge na banda une fierté mabende kongola lingondi mamutute ndimanga to na bomoyi tengo ça service traiteur ko sa luba en tout cas na landa maman ele anito mais bazala bango bandimaka baza bandimaka lokwa vers d'autres traiteurs et moi na rapizaka moi bana nazana katika pesa na États-Unis d'Amérique yé penza donc fiole nanga ko na msala na orienté pe na mo pisa tamita polele na orienté na nenga osoma nzungu na nenga osala bona orienté na nyonso mikolo nazo tele na mama Chantal Kile la providence fait botama na Irlande mama Chantal Kile na Irlande pour faire la providence botama en tout cas merci ming na bino surtout o bo sa service traiteur lokola nga onyo surtout bolanda ngai sala ngese ngoma makasi punga mota na banda service traiteur mutu mo elanga idete kyo chaba flamme na mupanzi ngamoko présentation bife ngamoko on se tota en tout cas bango tout sans exception hein mutu na loko asikate parce qu'on a 2026 on va sungi twana ba surprise kaka hein chaka na motema sans ba sungi to si 20 photo fete ndonga mona nte on est-ce que fait une photo avec ça va marier attends écoute c'est le bon titi on a vraiment on a pensé on sait là on fait pensé au ping ça pensé va marier ba marier sur côté c'est bon on fait le bilan va mariage ba marier et ba maman m'a pas ça basé ba maman m'a pas ça basé belé en tout cas non les années d'église au pas moi pasteur au pas moi là mariage faut y battre si Bible le bi mutokoli obena motoki na yeo biso pe kina biso na ko bena motoki na ngai na bana pesa bino mbote na journée ya lelo nga naza très occupé na prestation na ngai ya lelo na bité bo benga ngai la omile to monyo tende nazali derene na musala na musala na ngala bila pesa bino mbote ba bon weekend boza ka motema malamu boza ka motema mabete boza bataba NT foko tika N ya bien te so mtu ifana ba N na motema ko banda ko nuna talanga moninga 50 d'âge sans maquillage monyango maquillage te nini te na sokoli kaka sans maquillage 50 d'âge tricage ezate sans maquillage ata brillanté maquillage te eloko moko te motema so eza malamu okomona zokoma kaka kitoko ozokoma kitoko botika ba N bata ba N ko vivre na ba guerre ofele pour moi te netidani baba neni batu benga oh Meliane yo sa makama mariage yo moni kuna te libala talinga te makama mabala talinga te mamba libala batu talinga te dona za kuna te na koki koza la guerre na ba Brazzaville te jamais de la vie non bo bunda kande bo bunda wana talibino et puis kama mutu moko batumele batumisato eli kama mboka te eli kama pays te ezali kama pays te ye je na bien ba bisu na yango wana bila boyi banga baba yebi ngaje kota maka pardon yana nge je na bien avec Sébastien Nguesso Mireille Nguesso ba bisu na bino bi pwe yango wana Nelly Bula ba bisu yango wana pardon tuna mutabunda bitumba naye wana bigera batumba le bosu puis pardon on a mal perdu hein? Moi je suis une business woman on a mal perdu quoi on a nini il y a qu'à dire moi je suis une business woman nazar conflictuel te bandeko bato boli ba conflit ba sa ba conflit na bino mo tali ngai o sa ba conflit na bino hein ba conflit na bino tali ngai te hein ngala za kasa ba course asa ba course na ngai
Na que bana musala. Tonel ça. Na moi de quoi tonel moi kufaki hein. Ah mbula yango. Mais pourquoi penser qu'il rapporte? Si, na c'est quoi la dernière. Moi penser là que ebuka na ngina mpepe. Ouais. Mais moi servir na. Moko là ça va? Si. Voilà, on a ce qu'on a na kata ba course hein. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà. Toujours dans les courses. T'as bien séparé les paquets? Ouais, pas mal, c'est bon, ouais, bon. Ok. Na bilo na osala te soki elo omonga mama ezangi. Ok. Et voilà. Bon, là on est en train de charger la voiture. Hein. Chargement. Ouais, départ. Tous 5 paquets à fraises, hein, qu'on bosse à l'entier. Voilà, on a la course, on est en train de faire mes courses. Mes courses, on a tout chargé, bon, direction Moussala. La Providence, service traiteur, La Providence. Message nanga lelo nanga na lobake na vie il faut que la motema malamu. So oza motema malamu na vie. Eza bien so oza motema malamu te na vie ce n'est pas bon. So oza muto a haine, motema mabe okobanda kobela pamba po motema neza malamu te. Hein? Motema eza malamu te ozobela pamba muke malade. Pona nini parce que motema yo moko bebisi. Yo moko bebisi motema na yo. Ah, voilà, message nanga eza que mutu foza motema malamu koza motema mabete. Il faut que tika ba haine, ce n'est pas bon. Bata ba kanda très colérique. Mutu za kanda. Na Bible écoute bi buto kuto na kanda te parce que tant on liwe yake obagate. Ya papi. Bible le bi bon buto kuto na kanda te. N'est-ce pas? Buto kuto na kanda te. Hein? Koza motema malamu, koza motema mabete, to abatu to silika so kande ye. Osambeli nzambe. Mais ndonga mais pourquoi on n'a pas pris du pain ici? Zone quand ozole to lexa so tant kuna. Monite, c'est mieux. Kuna ezana. Na boulangerie na ngana. C'est mieux. Bon. Kane na zolo ba wake. Eh, oh soko tika voiture polé la simbi. Et le wazana kati ya jwa ki. Kazana ya mobimba otambola meka lolombo.
Pourquoi tu vas dans ma cour, tu vas dans ma boue, tu vas sandé. Voilà, na bandako le bakie, mutu foza motema malamu, ba n ya mabe, koza la motema n, koza motema osilika, motema bololo, motema ngai, ce n'est pas bien. Eza malamu te. Ce qui ozo bebisa motema non na ba kanda, na ba n, tout ça. Vine koza malamu te, obanda kobela pamba pamba, oza motema moko mabe, olinga batu nzamba kela te, osepelaka na batu te, oyinaka batu pamba pamba, ce n'est pas bien, eza kaka toli ya pete ya tongo ya lelo. Conseil gratuit pour la tongo ya lelo. Et puis, batumba leso baswani yali kamamboka te pays mobimba. Eh yo moi moi je suis une businesswoman. Vous comprenez? Tu vas comprendre hein? Batumba le baswani na bango problème ta. Ya mamboka mobimba te pour ça auto bato baswana te. Il faut savoir garder de bonnes relations. Voilà, tous on continue. Voilà, on a bongo. Tous on continue toujours. Hein. C'est la course. Allez, tous on là. Tous on continue. J'espère que c'est ça déjà chargement camion. Hein. On a eu ça, on va charger bon mon côté. Les lots. Parce que yo temps aux a place bon que la pigeon. Pour les 5 km. Nous sommes faut ezalo na makila hein. On va ça là on a ça. Ah, faut déjà bolingo hein. Comme ça là au tema na moto. Comme ça makasi hein. Bato na Netflix juste. Ah, batika. Et on a ça peut s'améliorer. Moi bateau et peut les aussi matin. Ouais, c'est que ça na ngai moninga moboy. Ah, c'est singa le bien. Tika. Moninga na ngala voyage qui akendeki na nini? Asobi banzungu abi banda somba ti la ta fête moi salité. Pour le bilanda landati. Ka na mona ki asala ngapi na sala na Congolais la kolanda Congolais ko mona mtase lota. Congolais so seli kaka boye pe fala ndo seli boye pe fala Congolais teza dona yete ateze loko ya yete ifa sala ka pona bilanda landa ali ba bisela batu musala so ba seli biloko mabe ba chebi ba biso image ba chebi no na sac moko ya yekuta sala ki kite zelanga na sala mabe pour loba musala mo komandengi batu basuwa basungi ba motema mabe so kanga kasuki le bon homme tu n'as pas eu comment on a mécanicien parce que bon là yo monte ba kabela nga za ka chame bina zo ba client ba sele nga ba mission ba bien sur ya na bien rebit to ka kina to ta ba mais tala ka to sala ah ouais kamangolu c'est ça mtamtene to na epi na msala na yo nzamba pesa ye ngai no sala ka c'est ça. Vous ne pas lingi yote. Voilà, vous ne pas lingi ma boy le monde est compliqué. Non, nous les hommes sommes compliqués. Oh, les hommes nous sont compliqués. Dieu merci. On va nous merci après ça monter ma bête. Ne me après ça monter ma coïnate. Après ça kanda ma c'était vraiment monter ma ngai. Na le roi bébé. Voilà. Ya papi. Motema ngelo kwa bébé. Eh oui. Eka motema ngelo kwa bébé hein. Motema ngelo kwa bébé. Mutu famille bati. Mutu famille ba. Une personne normale, miyebi, oyiba limite na yo. Bike angai na ebo beta CTT. Bengi mutu ala menuisier beta CTT. Beta CTT, c'est ça. Tu sais être honnête, une honnêteté intellectuelle, c'est ça. Voilà. Tout ça toujours voilà, comme ça. Voilà, tout comme bon qu'on charger camion. Moussa les arandés boït. C'est comme ça. Bon, ma mère est fière de Moussa. Elle est fière de Moussa au moyen temps. Elle est fière de Moussa. Elle a 17 ans, il faut le faire. Encore congolais, pas assez de propagande à ma baie. C'est la publicité à ma baie. Et pas ça, ni nous avons dit celle-là, c'est ma fille bien-aimée. Voilà. Donc là, camion ils ont chargé.
Bah garçon na ba charger camion. Soka charger mais s'il paf biso wana toke. To simza toke. To simza toke. De charger camion. Camion est comment qui le si. Le beso comment qui hein. C'est comment qui bien. Voilà, c'est maman Hélène Nitou. Je suis trop fier de mon travail. Moussa Nazara fier. Makasi nango vraiment ya kosaka nango tout. Oh. Hey. Voilà. Là soka camion kangami pan to démarrer. Biso na to ba fraise finamate hein. Faut ta fraise plus sortir ba fraise hein. Ba tonton. Ba fraise. Ba fraise finamate s'il vous plaît. Fraise soka finamé baby. Bon, on se dit à tout à l'heure. On a toqué sur Nzela. Direction Villeneuve-Saint-Georges. Nzambe merci pamba te nzambe la mususu na makasi, nzambe tata la mususu na makasi na courage. Toza en bonne santé, to posi nzambe merci. Et paste ke pasuka te. Soka paste ke pasuki esili valeur. Za motema malamu na mukinza mapambola yo. Za motema pembe, motema nyoko za lokwa ya bébé. Ah. Te eza pemeni pona samedi le kwana on tango aussi ça te na suka so musale seli po cha makala mona suka mais non ni nezati barbecue o cha moko ya muke parce que otumba tsila nga biloko oli pa ba près direction Villeneuve-Saint-Georges à tout à l'heure. Service traiteur La Providence, Maman Hélène Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Hélène Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Hélène Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Hélène Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Hélène Nitou. Gloire à Dieu.